Depuis 2020, tala yomoko. Omoni penyel alaksi biso nyoso ko laksa biso na mukili. Ndenge na lobaka bokechu afinga kabatu nyoso na kondima yemu ko la kofinga mama na ye. Sauf que bokechu asala ngote mais lelo penyel asali yango lokola alakisa makambu ya lukuta parce que penyel azota mwana lokuta moko ya makasi. Félicitations na mama penyel faina ye ba kombo na ye. Mais bi ke samba c'est que za kombo ya papa. Mais maman, félicitations. Mon ngai na lela ka chaque fois na TV mwana tanga zo sala mabe ba boti bozoti ka mwana. Omona tanga ne to sala ka no ba vidéo oyebi maman na ngane ilongi. Ayoka ka ba information nyoso. Jour omona ke na déborder. Abenga nga vanisi nga papa ko sa suelo ko wana te. Maman nini oyo leti tolo ba ndeko na biso zawadi tilelo. Maman penyel quand même ça va. Ba pareil à zawadi bouche beti lelo ba lo barate. Sinyoso ba mona pasteur Mutakala. Dans ce passage, je vais tolo momoko. Donc, tout droit. Moi, tout droit. On va passer les colons à mouton. Tane dessiné na pantalon. Osomona matama kamtomo na Congo. Oh là là. Tala makamtomo na Congo. Donc na kati église ba sert en Christ ba yebi et tolo mo ya pasteur na bango bien makasi. Na distance na ona. Donc ba yebi aussi ko yo monte ke o che distraction na kati église. Yango église abongo omona oyaki mondimi mutu apasi oaka mutu apasi. Nabino Mbote, bonjour. Nabino Banso Balandi, Nabiso ya Kuli Media Télévision, na émission Nabiso ya Bosso na Baeba Kenda Sango. Voilà. Bosso na Baeba Kenda Sango, émission na nga, émission na yo, émission na biso nyonso oto ya kana basango ya solo pe na temps réel, balobi makambo eza ebele, zaire eza ya kozika, zaire eza ya kotumbama, Congo eza ya kotumbama. Yambo ya kobande émission na ngai, nazo senga na bino balandi na biso boza tellement belé soko s'abonner na chaîne na biso, tala kaka likolo wana okomona cliché ya notification onyati kaka likolo o s'abonner et ko sala biso grand bien donc na yo mon repé et ko sala bien parce qu'à chaque moment to bando kotaka émission na biso o banda ko zwa yango na ngonga nyoso ko bosana te ko liker ko aimer pe ko commenter pe sa biso ba suggestion na yo selon ndenge yo comprendre émission pe ndenge o analyser makambu na yo lelo zaire eza ya kozika na yambi nani na yambi ye Jerry Kobetox mobile ya litutu 207 na kati ya Congo na biso ba 207 internet ya Congo ya partout dans le monde 207 wana azape petit chaque à Congo alobela kapé pour na artiste nyonso y compris comédien musicien peintre nani ceux qui m'a bezali alekaka na etando ya ike alobelaka apesi mbote na die donné ma weja oyaza sima ya bilili kitoko boye mbote na papa Thierry Vita maman Françoise Vita toujours likolo mbote na yo boza ebele baike sans plus tarder je reçois mon invité d'aujourd'hui. Bonjour papa Jerry. Bonjour Karichou. Moi c'est Pembe. Voilà. En tout cas félicitations d'abord les ngana pesa yo musala ezokende bien moni mutunyo sona mukili fo osala musala. Et surtout bino basi moi sur côté na kata musala zali moi si ya valeur. Alors mbote belé na babone nyonso bozolanda Jerry Kobetox mobile ali tout préfet de discipline mukuu wa moko de la presse ba kombo belé ba pesi ngai mais sauf que bande ko nga ba congolais bazo déclarer Jerry Kobetox aza parmi bato bateka ka Congo mwambango mwana lombango la lingalo ozolo bawana parce que nga na CPR la lingala wana ndenge ba pesi Jean-Claude Van Damme passeport diplomatique ndenge ba pesa maître Gims ndenge ba pesa Dadju il faut pas pesa Jerry Kobetox on a neni kasi tala drapeau na nzoto nanga tant muto azotala nga na Kuala Lumpur na Ukraine amoni drapeau alobani c'est la République démocratique du Congo donc nazo teka Congo na ba vraie valeur alors passeport diplomatique nazo zela yango parce que ezali nazali moko ya bato bazo sa musa na internet kolobela ba imboka ba congolais no surtout o bazali partout donc ba question ezali ayobi ya nuza yanga naza na plateau na yo tout nanga maino soko tout nanga naza disponible à répondre nyoso za disponible naza disponible et puis surtout nga naza muta vérité nga la linga vérité place au côté ça na ko karangote donc c'est ça.
voilà ndenge lobi olobaka affecté tozo banama makambo ya Peniel kotala ete ndeko mwasi oyo azalaki bongo molingami ya papa na biso Mike Kalambai azaki molanga nzembo oyo azali molanga nzembo voilà oyo aza molanga nzembo kotala ete bokabwani na bango lelo epesi nungu na kati ya mabota na bango mbaleleki toti kolanda bongo mama Peniel afingi akomiti na point ya lobeli mama oyo ya bota e mama biologique na ye ndenge baifalase balobaka donc mama na ye mosopo alobeli ba vérité bela bisi mama na ye biki j'étais déjà bloqué depuis longtemps donc na bloqué déjà depuis kala kokota makambo te parce que yo muto enduranga na erreur toko matina point oyo naza lelo il paraîtrait papa Mike a viola kaye na ebité viole kotiti na basali ya nzambe papa pona landa que dernièrement ozolo bela makambo ya zawadi toko beta pe lisolo ya ma sœur zawadi oyo zembe utaki kolongwa abi asali fausse couche zembe ça so ya 5 mois toko lobela ngo pe lelo na gérer compétence en tout cas ezo sala pasi Peniel Samba leloyo ba mama nyonso to ya poto bo comprendre mutu bo anda okumisa Peniel a craché sur ba mama nyonso baza na monde entier ba femme congolaise Peniel a se moqué na mama oya botiye mama mbandate mara traité mama oya bombie 9 mois na libumu boni ba mama soki ayebaki ke akozala eloko aza lelo lemsu mama ningaka fina ye na libumu abomiye alors bandeko na biso bozo kumisa Peniel bolobaka kito soutenir ye aza femme oyo bazo nyokola ye botala image ya moto bozo kumisa lelo Peniel alobaki na bloka mwana alobi a bloka mama na ye na makambo nyonso ba WhatsApp ba Facebook a bloka mama na ye depuis 2020 tala yo moko omoni Peniel alakisi biso nyonso ko lakisa biso na mukili ndenge na lobaka bokechu afinga ka batu nyonso na kondima ye mukola kofinga mama na ye sauf que bokechu asala ngo te mais lelo Peniel asali yango lokola alakisa makambu ya lukuta parce que Peniel azotamwa na lokuta moko ya makasi aya na lokuta moko bien structuré et bien encadré bien préparé pour lokola congolais moni congolais ko kamasamba somote congolais so yoki ba violer Karine amone grave te ezali kamba grave mais nanu a vérifié te nanu pe bakena Karine hôpital te mais congolais déjà lobi gérer oza mabe okoki ko violer Karine ndenge nini voilà tala batu loko ba Peniel o manqué maman en tout cas ngana na kanda makasi na ko zona makamwa ye na tonton Mike na tiki na moni loko la mankele nga kapinga ololo na nga bota ngai oya mona pasi mwasi moko bota 7 bana na mobali moko mama oyo Peniel azo finga eza ba mama to monaka avandi na samoi avandi na sambula azo teka makala azo teka biloko po abatela yo mwana oyo lelo Peniel akomi ko finga Géo ya koti na ngwazo lobaki ezalaki ba violaki ye ba yokanaki po babala ye en tout cas Peniel wapena muta théâtre et puis théâtre Peniel azo sala maboke de chez nous pe ba violaki na âge de 17 ans na âge de 17 ans na otu nezaki na Flamingo ezaki na mutuka ezaki wapi église na bango na église ba violaki na 4 églises na yebi wapi Peniel na États-Unis Mike Kalambai na Kinshasa oui a voyageaka so Peniel a expliqué biso place on ndenga na olinga Peniel a expliqué biso ba viola ki yo wapi pe ndenge nini est-ce que Mike yake pa na bino c'est ça est-ce que moment ngopé est-ce que ozalaki pe moseka donc on a retard Peniel a yebi mingi tala biso na baluba tolobaka mwana mwenza kala Peniel Mike Kalambai wanga chik Peniel mwana mwenza deja kala mumanya maluwa bakulumpa ayebi deja makama mikolo ayebi pena makasi kozala mobali na mbeto ayebi ndenge basala Peniel asaiba kyango tu nyonso siko lelo yo azota mwana lokuta moko boye j'étais vierge ba déverja kinga ba viola kinga Peniel yoka soni omoni mama félicitations na mama Peniel faina e ba kombo na ye nayebi ke Samba seke za kombo ya papa mais maman félicitations moni ngai na lelaka chaque fois na TV mwana tanga zo sala mabe ba boti bozo tika mwana omona tanga ne to sala kano ba vidéo oyebi maman na ngane ilongi ayoka ka ba information nyoso jour omona ke na déborder abenga nga vanisi nga papa ko sa suelo ko wana te maman nini oyo leti to bandeko na biso zawadi tilelo maman Peniel quand même ça va ba pareil à zawadi bouche beti lelo ba lo barate ba boti nini wana OK ba lobi mwana alakisaka image ya ba parents na ye Peniel j'ai vite compris que
image wana eza image na yo moko eza image ya baparent na te prévane mama no atelemeli yo alors komi kozwa mama no munguna na yo olobi akomi okotela tonton Mike akotela tonton Mike na intérêt nini parce que yo oza mwana na ye amoni nde ozosala makambo ya kidiabulu Peniel lukelongi ya nzambe. Et puis moi je trouve que Peniel c'est comme ça comme un problème mental. Les États-Unis, allô États-Unis, boluka Peniel ezali. Allô États-Unis, boluka moyen botala mutu ya Peniel. Eza danger makasi azana bana na biso. Et puis Karine tika na biso loko moko. Moi j'ai même ma main coupée na tie mutu nanga bakata. 10 ans après, 15 ans après. On m'a dit bana mi bala Peniel. Fayulu moko akobima na kati wa. Nazo ebisa yo, obi pourquoi? Bako tout na Peniel, ba vidéo ba ndeko lo bananani. Alors que c'est la banani na papa na bino. Parce que bana ta ba hôtel la vidéo wana. Moko obima opposant, moko obima Fayulu na ye. Pourquoi tu insultes notre papa comme ça? Et puis ba na poto ba kola ronye ba tie bango engrais chimie. 10 ans ko tu na tie belé. Bébé tchanda yaki atoka mwete. Tana komi munene na mbinga. 8 ans 5 ans. Bana wana ba kokoma ba opposant na ba ko telemela so bango so mi balete ata moko ata shadai wana ko telemela ye akobi se mama papa na biso no ba ko finga boy quelque chose ça irresponsable na télé et puis obi bana poto ne basala est-ce que makambu pena des amours fait votre temps kan internet Daniel ayaki omoni problème ezanini yango nazo ebisa lelo problème oyo le pasteur Mike Kalamba Kweli et enseigné ba pasteur rebelle. Donc batu ba kana nzela papa Mike po akomisa bango ba star. Te batu ba kana nzela papa Mike te. Nga nazo baka ba pasteur boba la basi ya vision na bino. Boba la basi oyo ba ko benga ba ma pasteur. Ba pasteur rebelle botikali pasteur Moïse Mbie félicitations parce que ya koka choka ba congolais. Congolais pour na choc. Bala o mutu ko kakope bali. OK bala mon pono moko boy imika moko boy. Leti Peniel. Vous comprenez? Les propos tenus ça n'engage que moi. Leti Peniel, c'est mon pono. Mais moi, je demande la vidéo, ne circule na TV par l'exception de bazo bête ma kembes na vidéo. Moi, ça bon, ça moi c'est mon rodine. Yo le qui na valeur musique parce que mu pende na yo oyo na ndimite na télévision ezali. Na kati na mo ezali te, mais Peniel to monango. Alors, ba pasteur botika kolanda bozo pasteur comme wela basi na muta théâtre. Pasteur comme moi moi c'est un musicien. Eh pasteur. Ba pasteur. On retangana ta moi mi balé. Ba pasteur ba comme kolinga basi ya ba intérêt moi sa poto, moi sa famille ya Kingandi. Mais ba sero ba za en église. Oh bah bouka te bata pasi te ba sero ba za en église parce que tous les pasteurs na kate l'église na bango to lobite ke ba sero wana baza kitoko te to lobite ke ba sero wana baza ba sa vision na bango te bazonga babala babasi oh le quoi frère Patrice abala maman na biso betera kelelo maman Esther oso comprendre bobala ba maman Esther na bino botika babasi oyo pourquoi lelo o mepe lelo to komi na situation moko bana basi le quoi baby ke pasteur il est tendre. D'où, il faut découvrir pasteur. Allez, bah pasteur peut se laisser faire. Bah on peut. Est-ce que pasteur va auto escroquer Jeep? Qui ont internet? Voilà, bah escroquer Jeep. Mon ma bonne zabandimi. iPhone 13. À ça les mois si anniversaire na 20 midi titulaire et ça l'après-midi. Moi si on a ça moi sabat. Bah ça les vidéos pas banda. Yé ba moi ça la kayangai. Parce que biloko bongo. Biloko bongo. Nos pasteurs d'aujourd'hui. Siko, au moins tu que ba brebis, ba nanza bébé baso qui ma église, peut-être ba misu bazali bien mais bino bozo bebisa évangile, bo bebisa ki bonzambe. Ngai po nanga ba pasteur, bo ba la basi ya destiné na bino. Botika, wera sona Sylvie mapata batika la ko kabwana te. Fali pou pana na ketchup ba kabwana raté. Mais bino ba pasteur bozo kabwana na basi. Siko ba satana wapi bango ba nzambe wapi bango. Yebisanga papa wemba tikele biso mama mason, ba kabwana wapi. Mais bah ça Misusu bazobala 3 fois, moi ça l'entend bali 3e fois. Bayembi. So you wear bali 3 fois, allez-y comprendre ce sont des démons. Si ko bino bobala 3 fois boza banani. Bakadia mpemba. Muso za kuna mwasi na ndako zabe na bamakangu 50. Azala bamakangu na yaza na borne mo boye longela ke mampuya. Yela baka petit na nga wana asala kanga ba bien. Ba pasteur botika biloko wana. Et puis na yeko kota na ba sœur na biso oyo Karine ozobima na mosala nzambe olo bapela ke eh pasteur wana niveau sala kanga bien pasteur wana niveau pesa ngambo pasteur abongisa na nzambe na mais yo bimina musai na nzambe omoni botawu ya musai na nzambe mais otikali mwasi batonga balokoti na lisano otikali bongo vina omobimba okwa ko bala jeune garçon batataki na musala mukola bala no ka musala baby
okokoma na problème mabota nzambe ne mto afrapper yo moko mukilité nzambe moloba amwana ko isaki mosali nanga tika na bete boy yango zo mona lelo na ba couple belé moi ça bota te couple babalani ba umete bakabwani po basi basali mabe makasi na ba pasteur c'est que yango la peine de zomo peu que ba pasteur en pe on la ba aller l'église et puis que na église a pas pour là déjà moi 30 yango fait que ne libanda mais tu peux imaginer ba na kati église ba sœur en Christ nyoso ba mona pasteur mutakala dans ce pasteur azote anenenga ni bali je azana etolo momoko donc abataleka na nenga tout droit moi na nenga tout droit boy ole bata passer likolo na muto atale tane dessiné na pantalon osomona matama ka muto mwana na Congo oh là là tala maka muto mwana na Congo donc na kati église ba sœur en Christ ba yebi etolo mo ya pasteur na bango bien makasi na distance na ona donc ba yebi osiko yo monte ke o che distraction na kati église yango église abongo omona oyaki mondimi muto apasi oyaka muto apasi mais pasteur osoma ne ba jeep ngatu musute kaka pasteur muto osoma ba jeep kaka pasteur muto ayaki longi muke pink bu akomi a se transformer akomo ke ba poto bino bandimbo otika kaka na se c'est pour cela nga na lobaka c'est que lelo to pesa la biso catholique raison de biso tozonga catholique na yebite tozonga na catholique parce que même na ba secret obi ke ngelo ebisa nga somo cher comme place ba comment traiter ba problème na bango. Parlons des chers et comme il place à traiter ma problème na bango la fois passée tout le monde a papa Moïse Mbie ya momo a te côté azote ya ayembi nzembo moko boy alobi ya ndeke ba we je sais quoi là na émission moi que là abeti elo mo ya ndeke moi que là na cher mais tozo seka to seka mais eza bien te cher ezali place moko sacré ezali est-ce que ba vrai ami ba koko matina point wana te Moïse Mbie na mai kalambai bakata lai soki baswani ko swana bango liboso eza lelo siko est-ce que bako fanda te bato basanga na lobi boye baza bato yo bavandi banda kala bazaki okese moko baswana soki même ko bunda babunda et ya na TVT ye géri na ko tunelo ko moko lelo to monaka même ba pasteur na église bazalaka na likondi na bango moko ebike no c'est problème église à lelo bako benga bango église à lelo ba paka bazali susu na orate église est comme bord ya mutu donc na paka na pepe tema zotambola mabe hotel akoma na mukala akoma ka boye mokonzi aloba nini yebisa na église nyo soto yebisa nga paka nini obayoka paka na bango église na bango ndenge so okena ba témoin de Jéhovah ne okesho na ba catholique okena ba église mususu ba na ba pevalongo quand même bango ba garder ba paka mais na ba église de oyo ya ba kilelo oyo ba yoka paka nani ba otao libanda so mekolo ba no ba ngamna kenda ba poto pakala le msuku tata bandu na mona ngote OK pesa muntu akenda poto conseil abude yo donc eza pasi ngai soki lelo ba traiter ba problème na bango na cher et puis bino bandi bo vandi bo beta maboko papa loba bolaka mama be bolobi pe amen bazo modire bino makambu na bango mibale esuka na bango bale ba traiter ngo ba na ngona réseaux sociaux ndeto mesana mais na cherté moi je trouve ça. Est-ce à la même côté à papa Mike, est-ce à la même côté à papa Moïse, balongona cher. Est-ce que c'est important Mike Kalambai à ça la vidéo à droit de réponse? Voilà. C'est ça question pour un là qui ango, ngai na moni ango. Oui. Nandeni. Pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Pendant 5 ans de souffrance, Peniel, Tala, Karine, yebi sanga. 5 ans Karine, oyo Peniel la sala, à sala kaka ba vidéo. Ayaka koloba lokuta pona Mike Kalambai pona pasteur Mike Kalambai mais Mike a répondu à te aza na mutema omoni problème de zani to tika kokomisa basali na nzambe lokwa bango ba garde rapprocher nzambe to tika kokoma ke bango ba mataka mbetu te azaka na mosi na mbetu te bakota ka flamingo te ba batu et puis nzoto pesa botau ndenge yo so ba beti mbata oyo ka pasi Mike pesa ba beti mbata oyo ka pasi bon ka kanisa te ke o ye ata basali etu aza mosali na nzambe te. Pendant 5 ans, Peniel a yana lokuta moko na internet, ya kolobaka. Mais et enfin, quand même il faut asa et puis ngana omi tune Peniel ti oloba makambwana. Azoloba na papa ya bana na ye o ya senta yete. O ya balaye. Quand même il faut moi qui bon moto ezala. Lelo Peniel aloba asala na chaîne et puis moi si mobimba azo vivre na Mike Kalambai asala chaîne. Azo vivre na Mike Kalambai système mukolo bilanga mayele muibi pe mayele ayeba ke zaka mission asa chaîne à télé asa na chaîne YouTube
Oh, boye bango te. Et là soki na ba 20 000 abonnés. Beta Peniel TV. Ezaka banda kala. Yo kasi ba délire a commencer abanda ngo wapi. Abanda on a chaîne na yete. Donc abaye baka ke na ye ko lukeloko moko boye. A chesko liko nango amemisa mai kalamba nkolo ke a violanga a complicité na famille na nga na maman na ngai. Lelo yo soki mai kalamba ya répondre, moi je soutiens ça. Asa pasteur oui. Et puis bino bato bolo ba ke mai kalamba sali mabe ninga répondre. Soki ezaki yo. To baluka na yo koma mai kalamba na ki pasteur ango. Ezaki ye ngaza pasteur te. Te na lobi boye. Soki eza mutu azoloba. Ozape pasteur le quoi mai kalamba ozape moyembi. On va répondre te. Te mes appels libanga. Eh maman, 5 ans. Ya moi si mo boya ka lobi lokuta. A commencé à délire na buzoba na kombo na yo. Mais asa quand même mutu. Et puis bien à Mike Kalambay, na félicité, alors bien on a cherté. Alors bien on a bureau nae. Alors bien on a bureau nae. Au monde si comme muto mayele. Alors bien on a cherté. Soki aloba ka Moïse ndaza muto mayele. Tena lobi bongo tena lobi soki Mike Kalambay aloba ka on a cher, na lingaki na condamna ngope. Parce que nga nazo linga te ba traiter ba makamna ba on a cher. Mais alors bien on a bureau nae. Et puis ça là on Instagram. Il fallait quand même mukile yo kaya aza mutu mama mutema eza mutema bato bozolo bake aza pasteur fala fanda ne kaka donc mai kala mai nde mwana mbwa ba pote buzoba oya lokuta nyo surtout ya mukili boko traiter de tous les mots il est mon pono il est imika il est nganda basoso il est soki paka juma eza problème té est-ce que mai kala mai eza na alliance azaka suna alliance aza alliance té mais siko likona mama bazong ça aza pasteur mais ça on salanta pasteur ndaza na mampuya té. Bon parce que mon mapu esenga kaka bima pe kana na mwasi alibala. Puis nga na lobi. Pe batulelo bazo beta sete makasi ya géri non ko zo parti prite to za katikati po mokonza mboka kaka mato mbale. Batulelo bazo beta sete balobi tangu Mike asali live wana photo ay ko lakisa chalai bala likola kana pe babi même kaka na pe yangwana o makambo esala makina na zawadi. Ça c'est du mensonge. Babi même canapé kaka yangwana makambo esala makina zawadi. Mais netinga nga pela so. Netinga nga félicite nga papa Mike azane tolo moi bien apena mobali. Amoni siko yanga makambo on azoloba. En plus c'est tolo mo ça. Ah yo déjà ozolula tolo moi ya papa Mike. Ozomona mabe na bino bana basi yango. Bokomi ko luka bo découvrir papa te. Nga na lobi boy. Kiti wana eza na États-Unis, canapé wana eza na États-Unis, tu eza na Congo. Canapé wana bazola kisa niveau ya maman aza irresponsable. Mais bato babi oka même canapé ba juste siko basangisi canapé wana na makambo na ba événement elekaki. Bato ba Photoshop. Canapé wana moi je crois bien ça canapé à États-Unis. Maman moba ne balai na kiti, il azane na live. Azo sa ne live afinga papa na bango mais bana balai na kiti bana baza maltraité ba couper ya madofolo en plein 21e siècle na États-Unis. Oh moi na ngata na Kishasa na ngolinga la tangote kufa madofolo na Kishasa mais moi na États-Unis azo lota kupa madofolo na États-Unis. Bana siko mutu amona bana ne bongo aloba te alebo traité ke ya ko ba bongo te mais penya na bi papa mai ba loti ke ba ba de ndeni o kesomba bongo bo penya na zana likamni na oyebisa biso so papa bana lelo basi lelo na lobi ba mama na biso ba bokoli to sala ba jeune fille awa baza kutu ba mbongo te bazo bokola bana mibali basundola bango. Parce qu'on a eu mon pépé. Parce que kotika ba don na goma mais bana ma couper ma dofolo. Bongo kanyoto ba Congo la ki. Bo tuna IGF fala nda Peniel achango wapi. Ya États-Unis. Kanyoto kongela mwana mbongo swadi za mwana buka na mukongo. Mbongo anekenda wapi. Mama asa mama. Mama soko moni ke papa a abandonné bana. Bana msuba koli saba papa na bango pe ba koma batu. Peniel teka makala. Pour na soucia bana mais auto teka makala te auto sala buzoba na internet ba mona yo koto mais ngai Peniel bana ba kotuna yo kaka ngana ba ka Peniel ko Peniel azana droit ke concerté oh ngana peki se concerté ngai o moni problème ngeza kanini Peniel abimisa mai kalamba imabe so po biso to mona pena ke mai kalamba za mabe fallait Peniel azala exemple ala sabiso ke leona komi na maboko ya mutu mususu o naza kimia Peniel la exception ninga zo lamba zo sala ba télé réalité pour ya lingi ka TV. Je suis bien bazo kajolenga mais Peniel ka boy na mon pono boy. To kondi mote. Na kota na likambu ya Zawadi. Zawadi il faut expliquer biso zemi wana elongwende. Ah oui, c'est fausse couche. Eza lukuta. Peut-être école neza peut-être. Zawadi alukuta c'est toujours ba cette
Zawadi a lobby, papa Mike a poussé Bouchon loin. Ce papa Mike a poussé Bouchon loin, elle est prête. Il y a Robimi Saba preuve. Oh yo Mike a zo bon de la ye, ba ke pharmacie, ba son baba ki si pose mesanini et longwa. Na lobby boy. Zawadi azana eloko akoloba na biso su lelo biso to kamo. To koma pela so moi. Zawadi muto alaxi biso na ba propos mensongère na yeke vaseline. Et comme une ampleur. Une ampleur. Zawadi alaxi biso ndenge nini bazaki na bureau, ndenge nini bazaki boy. Selon casting na ye, selon scénario na sala. Nane papa mec a lula makone ba poil. Voilà. C'est papa mec a faible ba poil. Wana selon ye. Siko yango na tuna Zawadi boy. Zawadi. L'accès biso vidéo yo to lo polele papa ba ki pembe na la lelio. L'accès biso ka vidéo ana. Mais ba vidéo mo etambola bazali kolambe tout te ba osolo. O mona papa Mike. O mona papa Mike. Papa Mike elonge mona na ete me voix ba. Elonge mona ete skonde no ebaki. Voix e bando bima. Mais kasi wana za ba to vani na boy Karine. O moni Zawadi pour mes ani na kraka Mike Kalambai makasi. Depuis ba mboka na yo. Star na ye préféré Mike Kalambai. Yaye et puis soko tali bien Zawadi banda ko violer papa Mike na ba idée, on a ba idée. Alala kana posa ya mampuya na ye na nzoto. Voilà akoma pembe na ye bavani mukeboye. On est là. C'est le pasteur. On est là. Allez. Siko ayeko so ba vidéo wana ayeko changwa ayeko koma o. Tozalaki na bo Alex biso vidéo ya ye to lo polele papa Mike to lo polele to kokata likambo to. Bongo makile bima ki otala ki onde. O makile bima ize melongwaki. Te o makile be ba mueta ki peut-être. Est-ce que ba mueta qu'est-ce que mona ki papa Mike na kati. Zawadi tala via Mami Chibola. Tala via Eliane. Non, azandela lino. Non, azandela lino ba Congo. Tala ba Mama Mimi. Tala ba via ba bala ba soana nyoso tout lelo. Tala via Penyel, o aza musika noté. Zawadi baby CV na ye. Zawadi problème les zaki nini? Zawadi azaki na peusa ba damsone. Baboy ko damsone ye. Baboy pe featuring na ye yango esali makambo ifala sala. Zawadi faut futa zemi wana. Zawadi faut biso. Afuta zemi. Zawadi afuta zemi wana. Zawadi faut futa zemi na biso parce que to comme na boule to pesa mwana kombo. Yela bi mwana biso. Donc mudeze moi salinga bota mwana na molimo mosanto. Ye. Donc Zawadi il faut avoir la biso zemi wana longo ndenge nini. To mona ba préfet puis ala biso preuve. Azaki na zemi ati ko saba chantage azolobo na ko bimisa ba vidéo ko bimisa ba vidéo yaka ne na vidéo to mona alobi bo pousser Bouchon na bino loin te sinon te ba prévenir to che foi aya na leti ba biso ba benga biso ba mukala ba Mike aya na nous sommes presque à la fin de chuter après ça biso matière aya na ba vidéo Zawadi abi aza près ceux qui binope bo poussi Bouchon yepe ausani abisa ba vidéo lelo komona ete moko pe ya ba ipanzisa ba panzisango oya sili kotika biso na kati ya RDC Congo. Je demanderai à Dieu de ma weja a balancer biso ba photo ya ndeko concert dans ndeko na biso pe ya mwasi ya sili kotika biso auti kotika biso Dieu donner balancer na ba photo na e ba Zela, comment il a concerne Nadine Tirbo, s'il est côté comme ça, je crois qu'il y a un bino to lundi en Welongo. On est presque à la fin de cette émission. Un mot de la fin. Pour nous clore, Yoko Lobanin. En tout cas, là où tu as information par mon vieux Chaka Congo, on a tout le temps connecté et puis on a la même information. On a publié et puis na soigné na privé et a confirmé Nadine Tirbo na ebaki moi kala na musala o ya presse et puis bon na mona ki pena susuti moni mabuduna mundu soka kufito lukato baba makambu ngana zala kine ngana bola bol leti nga gerine naza na tikala kozala na yete na kotoya yete mais na mona ene nga sala ka émission na ye et azafi mo sala ka émission na ye asala ki kombo mais pour le moment na bata oyo na yebaki susu information na yete mais nzambe na bolingwa consoler famille na ye et ça vraiment pas si au perdre en tout cas presse vraiment tous na pasi et ça na mawa Nadine Tirbo atiki biso donc nzambe na bolingo pena a consoler mitema ya bato yo et zokisami na minute pour na liwa ya ser na biso. OK, pour clôturer émission na biso mot de la fin pour na Zawadi na peñe quoi na conseil
Ok, na bien mot de la fin. Pour l'émission, pour la Zawadi, na Peniel. Pour Zawadi, des jeux, si Zawadi, fouet, bimisa, c'est qu'on Peniel. Na lobi na Zawadi boye. Zawadi bimisa vidéo. To pousser oletinga na pousser yo pena Zawadi bimisa vidéo na solo ba ya pharmacie wana. So ki pe ba conversation bimisa ngo. Biso tozaka awa ko pesa biso matière to koloba to kotalisa ki bo joba na yo. Mwana mwasi moko boye oyaki na sima ya Bible, oyaki na sima yembaka banzembo nzambe oyo kozaki no kadia mpemba. Et puis na yebisi Peniel tika kotamwa na lokuta nozo tamwa nango Peniel. Lobi bana na yo. Moi je na lo bango bien. Peniel okozwa fayulu na famille na yo. Bana no na lobi boye. Peniel bana mibalo abota na moko obima fayulu na ye. Moko obima opoza na ye un jour. Arotuna ye. Bandi pendeni Mike a voyagé soit belle ya tiki bana Peniel. Il fait soit bana Peniel la zone qui ça va pas maman na ba. Est-ce que yo penoso confirmer maloba Peniel ba nga makamnyo so Peniel mais Peniel ata dendi. Nenga zaka dendi se onga na za mwasi mbinga. Et puis Peniel azolanda moni Peniel problème nezani. Azolanda mipendo azana ngwa minene wana nzoto wana azana ngo lelo Peniel 40 ans eza mabe makasi bongisa 40 ans eza mabe makasi oyeba te toza awa après 40 akokisa 40 ans toza soki nza mabombi biso omona 40 ans eza o sepela nete yebi basi boni ba renya na mboka oyo o ba mona ke bango lobi koma to kotizele bango pour peut-être babikisa ye donc Peniel ba popo mensongère on ota mwana wana ngai letinga na yeko sika makaso manke mama wa botio uji mukulesha bibi chitatakana chileule chingi wachendelela soko za muluba bundana on se ba interprète baza place za ba interpréter leo parce que ngai na mona ka mama en tout cas tant moi na touchera pas mama na mona on dit touchera pas créateur na ye parce que mama za nyo sopo na biso soki est-ce que allez-y peut comprendre. Peniel so manqué Mike Kalamba c'est normal. Pour manquer maman botier. Maman botier Peniel a manqué. C'est Peniel la tibi sonné surtout tout le monde na mukili. Et ça passe. Peniel nzambe na bolingo. Moi na omo ko. Otanga ko monai. Shadai okoza opposant na toza. Autuno ba vidéo bandalo bana nani. Oyebiso la nalo bana papa abino. Akomo opposant na. 2 ou 3 personnes dédicaces. En tout cas ba mbote na ngana ba congolais no so balinganga. Malgré na passeport diplomatique ité nga teka Congo. Il y a un jeune et belé pour ça il y a un drapeau na Congo malgré ba pesinga Jean-Claude Van Damme OK nga na ndemo na ba Gims ba Jean-Claude Van Damme to teka Congo na bien donc drapeau Congo to aka na mboka moko ba mbote belé na sponsor officiel ya chaîne na puis émission na loba vérité na sinzingu penalty valable na papa ba mbote belé et puis ser na biso o asungaka batu osungi mingi na Angola ya rapé na Kinshasa la dimère double ndeko ya mama na biso Hélène Mvuzi sans oublier Sernanga Blandine Bassé les maisons boucle création na Isangi la kaka 23 à Bengana Turquie à Bengana Chine à Bengana Dubaï donc yep na bela yaya Hervé Bassé les junior Bassé les Tanya Baoso toujours Interpol de la presse bientôt là bozozo marambwasika donc ngana zawa o amoni ke na lobi mabe supporter nga senga bolimbi cité na lobi Peniel aza mon pono aza imika aza nganda basoso oye ko tia tube na vie ya Mike Kalamba ba pasteur na lobi na bino pe boye bo bala basi ba serba na be église na bino ba onyo koma na mabondeli bo kotsa bango ba kirda makambo ebele bo bala bango bozwa leçon papa Mike parce que we ranson na kabwana mampatati fali na ketchup soit disant ba diabulu mais bango bazo émerger kana basi na bango bino bo kabwana pasteur obali troisième femme au sali troisième mariage na habité ba wende die kaka to toucher bino te bozonga na mabondeli et puis na yekolo bana zawadi ofuta zemi na biso zemi opesa ki biso nanko okofuta yango expliquer biso photo tala IGF fala ndela zawadi ayebisa biso atie zemi wana wapi eke place nini longo ndenge nini et puis est-ce que zaki ya sola zaki nango na hôpital wana c'est obike to comme na Congo muto ya sali des de moi qui na ye comme une star tala ye wana asala kaboye mais et puis na yekolo basuna ndeko na biso le pasteur Moïse Mbie beaucoup de en église cité Bethel pasteur avec tous les respects que je vous dois longo na cher traiter makamwana sala vidéo ne muninga na saki na bureau longo na cher ozo maudire basala bana na nzambe abredi na yo botika place sans tout bolongo na cher ko traiter ba propos na maram na bino bolongo wana cher te en tout cas na cher
njingu musha bilamba njishala bulungu pona cher. Donc merci beaucoup. Donc on a bien rolongola bilamba. Rolongola bilamba na okata pena forme pona cher et ça sacré. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Je dis d'abord merci à Dieu de Maweja qui était derrière ces belles et beaux caméras. J'ai dit merci à papa Thierry Vite et maman Françoise Vita. Les amis d'abord mondial, je vous aime beaucoup. Là, je vois Cisco Kamba, Terry Bandete, papa, le président. Cap Moutoile, Wabi Beton toujours. Boza et Belé. Il y a Eddie Mondo qui a boutou. Bon séjour, Nami Kilia Poto, Maestro. Babi, pied gauche magique toujours. Il y a Kabelo, bon séjour pe na poto babi mazembe eza na déplacement na mikili ya poto ya Kabelo ba bon séjour na yo et belé na mikili ya poto ya belé o la kakinga yelanga. Voilà, j'ai dit encore bon séjour à lui, mon ami personnel Matumona Room na kati ya Kinshasa. Bon séjour à toi babi pe Diogo, même si y a pe manae Diogo toujours. Marcelo depuis Zambie, boza tellement et belé. Quant à moi, je vous dis bonsoir chez vous.